Bienvenue dans notre tranche spéciale qui est votre émission spéciale Paradis Musique, une émission socio-culturelle. Je pense vraiment à nos auditeurs ainsi que nos téléspectateurs, à nos fidèles internautes, au Nyosoboza, restez branchés, restez coachés pour la Rolanda émission Nabino, où il y a la Rabino News à solo. Mikolo Bomoniga Rat, tu fais un art dramatique, tu fais un cinéma parce que les Tanzaniens, pile biso trop. Côté on a peu les gosses pilé biso yango to fan na bisoir mais le lot vraiment pour faire plaisir à celui qu'on appelle Lili Kakoma au jeudi déjà aux ana Kinshasa to lo bay vraiment to yambelaye moko ba actrice hein et l'actrice s'appelle bien Marie-Jeanne Bololé. Pourquoi Marie-Jeanne Bololé? Boye ba onka na Katia to kota na mozindo toa to solana Marie-Jeanne Bololé. Bonjour Marie-Jeanne Bololé. Bonjour baron de baron. Les barons Dropenzao. Les barons Dropenzao. Écho de la RDC. Il y a le PDG Jean-Thibaut Chiboua. PDG Jean-Thibaut Chiboua. Jean-Thibaut Chiboua. Le PDG de la Écho de la RDC. Où me là? Ah, Marie-Jeanne Bololé. nga bandara bon na linga bande ko na biso ba téléspectateurs ba landara biso ba fidèles internautes na linga mingi bandeli ba comprendre bino na linga mingi ba yeba Marie-Jeanne Bololé ba botay Marie-Jeanne Bololé te lo kwande to zaka na ndeko na biso buyibuyi ya bisa biso ya zala Irene lo kwande to zaka na ndeko na biso modero ye pa pesa biso kombo na ye lo kwa titika di maya koma mobutu mais comment neza titi Marie-Jeanne Bololé comment ni ba benga ko na ndako. Kombo na anda ko babenganga Emily Bofaya. Donc so benga Emilia yo kaka. Emily Bofaya. Wande kombo na ngai. O bandeli makambo wapi? Mambo na bandeli en kale papa Jona 1000 solutions. Oh, yo bandana na banda kute. En tout cas na bandango e papa Jona 1000 solutions. Hein? Na si boyebika soyons sérieux. Moi ba fin wana vraiment na zaki déjà na ba 2001. Nazala déjà papa Jona 1000 solutions. Bon na ba 2001 yo zara na mbula nini tongo bandaka maramba ngo ezara na ba nini uzara na âge nini vraiment nazaki na muke nazoki ma classe nazotalingwala nazokende ti ba répétition na lemba bazo betanga okake tellement nazaka en Congoli ya boka na banda dès les bas âges so ba betinga na kei ba betinga na ke répétition jusqu'à ce que ba ke monanga na télévision ba parents ba oka moi kaka bon tellement ba lobaki trop mais le cause akika ambition nanga voilà pourquoi. Vous avez une pièce ni tant obima na télévision. Ah vraiment aucune idée parce que ba kotanga ka pièce moko wana nazalaki mwana ba singa donc na bandini ti répétition le na pourquoi le ba singa tournage je tremblais vraiment na ndoko kate ba singa travailler yo mwana maman kufa tout ça na beta kelo kongo babino oui en tout cas ozana lo kongo na makila avec le temps se continue ba répétition et ko simba dit voilà pourquoi na tant na bandi pe simba ki papa jo banka denga na solution ndele lope na continuer musalango. Mais à l'époque banay ko incarner rôle ni wando sala rôle ni na zaika ko jouer jeune fille Ronaldinho banda benga Ronaldinho donc wana papa jo benga Emily Mondele par après ba comme ko benga Ronaldinho parce que ba remarquaki que so ba pesinga ma ba rôle nazo meka ba se wana otake ba âge nanga nazaki na mo âge mo mukeme o mo so ba singa sala na obeta mo ba tonalité pe ya ba mama ya ba suku na ndo so na pe mo bien nga c'est pour la temps to lo ba to meka rapé parce que bino bo artiste to ko sala émission te to lo ba normal faut ba sepela ka pour émission na bo bi ke longola bande ko musu souci vraiment surtout bana poto même lelo na solina site à Louviluka roi Salomon original na Manchester hein mobile à moi ça pembe donc Singabi Marie-Jeanne vraiment bossa la biso trop bien hein donc biso to sala kabino elengi mpo bino boza wana tango bojo sala mosala mingi bolembi bo wuti boye kayo eleki mingi biso tango todo ya wana tali maamu ngala Marie-Jeanne Bololé asepelisi yo esa kabino kitoko biso petolela bino mayele te po biso todo sepelisa bino pe na western bo sepelisa kabiso pe lokola Shakira Gucci sepelisa Dropenzao on a tonto héritier menimbu mais siko ton yo joyi rôle wana mungala to pe mana wana ba malio sombo bazaki na ba rôle wana concurrence na bino na eza indeni ton yo comme na ba rôle pe ya bangala wana bokila lokonde frappe katonien hein yamba le vraiment ya Freddy l'air à Santaki parce que ye ayebelanga kana ba rôle ba jeune Ronaldinho tout ça parce que c'est mon vieux donc vieux nanga penza ya Équateur. Maintenant tango a senti que
Mendeni petit to comme ça babiloko aboy. Viens même inviter nga, abenga bino Marie-Jeanne. Il faut ya au travailler vraiment pas nanga parce que biso moto moni yo kokola na yo tina ndengo komi na ba tonalité au mystique ezo lekelanga na beta babilo on a vie to bunda pe na ye na beta ki ekutu makasi. On est les gandeni, ça les mebu bebo président. Na beta ki vient pas, moni ndenge vient pas lo sombaza wana. Ya lingi makamba njoto mingi. Alingi makamba makasi menga ina lakisa ki ete na za maija ne bolole na banga ke tumbate mponga ina bundaka na bilamba to ba motaka lokwa na bundaka motaka mbaloso mbalinga kineta ya mekanga ikasi na boxa ki est fort bana Marie-Jeanne Bolele bo mona kane na otikala na suspense vraiment parce que pour na pembe vraiment muto se ki sabatu muto sala vraiment emo mais le rôle mususu yaki na sima ezali ka même rôle bana ko incarner ou bien ou c'est métaphore ça qui lui sous juste ba rôle mususu nga vraiment naza polyvalente artiste il faut la bongo artiste ozaka ateke non lokwa na joie jeune fille na ko sala maman te na ko sa kizengi te ngande za so bina ko mabuibu na ko mananga preuve aneki na Marie-Jeanne Bolole na pièce wana so botal yango nazalaki Marie-Jeanne Bolole moko ya jeune fille mais azalo kwa zoba parce que bazo sala ye nyonso bakoko sala ye ti a comme un niveau qui a kufa même na malade parce que azalaki neti mo zoba mobo donc aso bina na koma kizengi na osala na sala maman mo bomona kana comme maman 70 ans parce que na joué neti maman ya Batista maman Modero maman vie de loin donc c'est pas peu des choses. Si vous Blaise ma vie pas zapper muta tembe ndongo lobi c'est to lobo sala ko sala plaisir na Blaise ma vie pe ciseaux d'or royaume mav sala na eloko mais kana ko incarner buibu ya ndongo sala ya kizengi wana bande ko ba Orlando siko sala ba plaisir ndenge jawana na za moto maka amani saki tanga mosusu motalobi na ngai te Marie-Jeanne tindela ngai photo pa bato mingi bajo senga ngai ba photo balobi te na tinda na juisika Wata maka boya mwana masi wana longola kabilamba nyoso alakisi na display na jisi kana tindeli bana mwana mobali wana na tindeli ye foto mpa jo tungisa ngaya bala atungisa ngai mingi na jisi ka foto na tindeli alobi na ngai yo Marie-Jeanne ojo tindeli ngai foto oyo yate ngai na lobi bongo yo luka kinini yo le bite lo kanga ina bundaka motaka na tindela yo foto motaka na tindeli yo sika yo oboy oyo njoto na yo ate bongo ya yebi njoto na ngai ayebi njoto na ngai te kasa jo senga nga be foto na ngai mana pisa ezate Sultane de Gaulle mon vieux Flora Pamani rien à dire mais sikoyo tango o incarner ba rôle nous oza ko incarner bo oza ko incarner ozo changer ba rôle tu comprendre vraiment que oza polyvalente ozo changer vraiment ba rôle ebelé mais sikoyo na ba groupe nyonso sala yana yo po ko s'engager ce qu'on a mambo to benga phénomène zonzing o sala groupe na yo be comment o bozo sala raba yo po to landa raba gizoba zoba ndenge zo tambola. Merci pour la question le baron na sala groupe T jusqu'à présent na zo évolué kaka na figure des stars il y a président nga Fiston Baptiste Nzuki mobala pembe wa kokani na vie de fao wa kokani na JB Piana wa kokani pe na DDK Didier di Kuki agence de sécurité à solo mais siko obi polémique mo ezo tambola lelo o bosalaka Asbel na bino mo boyi comme nango je pense ekimanga meria na Asbel wana boyoka na bosunga batu bande kuna mino ba actrice bande kuna no ba acteur tokanisa batu ko tokanisa yango wana bosalaka eloko mo Asbel mo bosangana ka se bande ko bakufi bomona na bosunga bango mais ngano toke na moni eza initiative ya JP Masamba na vie na biso songa ba siko toke malembe phénomène mo pe comment awa ba bibembe ya bino bande on a bino mutu ba okufa se ba kufi ba okufa pauvre tant on so bozo ko yana ba télé ko senga ba mbongo pona okunda bango ba musu ba za souffrant mais to moni bande ko belé bo edaki bango te la preuve année ya kokodio ko awa c'est qui papa na biso saïté mais l'autre ebité c'est papa koko azawapi ne longo na loboko na nkolo elo nyezo sala mara bongo lelo yo pe lelo Marie-Jeanne Bolole pas ko joyeux organisation moko ezalaka te po esalaka ke sungaka bino à part na tokanisa wana tozoya wana to banana wana o aliboso na seki bango mais ezaka pasi parce que bango bakoma bango kaka ba luka tokanisa po mutasa kufi batu bana ba moyiboy luka ba vie koko bazo tala bango kabo bazo kipete za pasi yona linga lobe makambo te parce que na si o mona imer na même échanger po na zala suna okota mamba buzoba
ya ba initiative zanga tina donc epesa anga kande matanga kanda makasi mais mwana lo bananga ezate mais ba batumoko baluka bango ba benda bambongo ba luka so mutakufi batambola bazwa po batika na poche po tolandela bango pete ponga tona kinda matanga soto ke na komina matanga esili na keva na kwa nanga na baninga nanga to dépenser na bambongo na biso mais ba auto tsaka wana pe to ba te so zalandeni ba soutenir na bango batute mais ba lobela ngo kana lobela mutu nyoso bo soutenir na bino batute bato boluka bokende ba le devant wana mais boluka kaka bokende o mutu asali bo mutu so akufinde boluki bolanda bo misa mutu mais mutu lokwa vie koko ndenga za wana na ebike président nga saisa ya kindaki asalaki moi impa bongo bino ba oyo koloba ke bo soutenir biso batama bokende bo pesa biso kombo bo minimiser biso bo sala eloko te. Mais si vous bino par rapport à l'organisation à bino parce que ba Sultan de Gaulle mo bandisi bana pour ça ba pourquoi pas vous s'organiser pour na président mongo parce que ti elopé ça a posé candidature ti le papa masumu de Brendé to ebité suite nango ezara nini na bozuka président ya sikate ne lo na bino ya union na bino mususu wana to zande ni tant que ba aventure se continuer ka to kende boy kuna o bazo sala o kuna laksa mapango o kuna laksa o azane lokote o kuna donc ba comme wele comme na ba bitumba donc ce qui initiative va continuer qui je crois bien balinga ba comme na niveau ko boma na hôtel na ba poison voilà pourquoi to comme na biso kaka boye nini to ko sa nani o to ko choisir parce que mutu mtu apesa ba détail na ndenge na mususu azolobela baninga na ndenge na ba mususu ba ba orgueil donc ma wa tourner tinga kutu na mwana mutu a voter parce que il faut bango nyoso comment dirais-je ba se prendre en charge ba yeba nini ba ko loba ko proposer batu o laksa batu lo nini ko sala mais ko laksa batu ba bien na yote yope muto za na ba bien te ko luka pété o s'attaquer na muninga donc bon lo ba laksa to ba projet moko ya bien pour que to voter président Mobon donc jusqu'à présent na bi que vie masuma za na kaka bonne singaba vie masuma za na ye azana ye po ye pas na batu na ye po vie masumpe akipane batu nyoso pété na lobi yango nga Marie-Jeanne Bololende na lobi yango vie masuma za na ye président mais qui parle batu nyoso te mais to lingani singa lingama un président oyaza social azalaka la portée de tout le monde. OK abike na groupe figure de star Marie-Jeanne Bololé pas azali solo Mar azali Wata Maloba azali c'est ça mais yo mutoza président oyeba même pas ko ça la recensement oyeba toza na combien de groupes na Kinshasa bactère bazandingi nini mikolo yo moi sondage on a que artiste acteur nani azo régner mikolo ko benga même itina ba poto partout mais même vient masuma sala ngo pété azana ye po basi bataye na miso pe le quoi ça c'est aboya ki na ye ba modèle na ebité so ba suite na bango na président Bodo so ezandé nini donc ezaka bongo to tela ka bongo différence ni lelo e ko zala théâtre ba vena so masumu de Brendé basala art dramatique wana na obino bo sala lelo changement za wana par rapport impact par rapport pe ya ba bénéfice za ba bien matériel par rapport ya ba succès ou ba contact bozana ngo différence ni za par rapport bango ba banda liboso na bino bo evoga lelo bon na nyoso différence za la kaka bango pe basala ba kombo na ba série na bango parce que wana ba chaîne pe za mingi te mais c'est pas facile que le long de ba chaîne comme belé et que ba kombo ezotangama différence c'est ça kaka bango bon batika na ba kombo mais biso to na moto biso moto na moto penza et puis moi ba innovation trop pour na tamboli pena banda ku mingi vraiment so tali penza pena batongo mystique mais lelo tali pena ba biso boyem susu toye moi moto asika motali msusu tali Herman Kasongo ba position na ye mutu msako oyo kilepe kanda na batakala mais na esenga bino bo bongisa bosala pe ba kombo mais bozaka ka boye ezande passe ya moi pe boyi na pe bana pe na ba petio ba yesika parce que trop d'idéologie épanouissement mama yele ko bongisa pe siko vandi yango pe bazo boya ko voter bino na présidence pour boza pe na banda ku te boyebi pe ko s'organiser te boza pe bandaku ko ba vi na ngai na ba tantino pe ya maboke boza pe bandaku tantino maboke pe na ba tanti na ba tonto ya maboke boza pe bandaku parce que est responsable ba oyebo pe que aux en adresse
Eh, netinga Marie-Jeanne Bololé nazana moi bikok nanga moi 2 pièces nanga nazana ngoma chambre salon. Bino pe bosala ba kombo boluka boko mabe ba président bosala pe boye bana pe bozala pe ba responsable au fait. Ah non. Mais moto Zoloba Marie-Jeanne Bololé, Mauvais Soleil Nganza, ma agence assire ainsi que japonais au Quito. Moto Zoloba Lelo, par exemple, bazo reprocher bino bozo mais ma exemple ma bé. Lelo oyo bozo suna mawana ba matanga te. Lelo o bino moro oyo ya bwagela ki muninga mbasu. O asala ki muninga boy. Na liwa pe ba ninga omona boye bo sapé bo lati et comme nango place mo bozo bo même ba duel na bino na kati. Par rapport à phénomène wana olobani. Bon, na matanga bon exemple ndako sapete mais biso to ba artiste. Artiste aza mutu OK, il faut apparaître ka bien na miso abatu. Suna ke matanga na ndimite ke nga Marie-Jeanne Bololé na ki ko se présenter na matanga mo boye na zala bizarre non même Jenny Bosanga ol sepe na ngote sidna langa pa o sepelate. Donc il faut na zala propre na lati bien mais ko la tate ke nde ba film susu o lati salité nto pesa na bien te o tikango susu na miso abatu s'exposer pour que matanga non bongo te. Matanga eza tolela na ba o bazolela to kabola mawa oza quand même olati teni moko eza des sons eza peut bien la miso abatu mais na déploraka na baninga OK matanga eza wana ba ki s'exposer ti ba maquillage na ndemo ba désordre donc putain quoi mawa. Merci beaucoup vraiment Marie-Jeanne Bololé. Chiko Mokuba alobi vraiment na tunayo, Chiko Mokuba abina tunao question mo parce que c'est na tuni angote et lugelanga makambo. Babina asbel na bino wana tokanisa ba pesi batu ba trophée. Yo malgré tout ba grade nyonso zoloba, malgré tout zoloba na ba innovation, malgré tout zoloba loba o yo lobi o ke ba fait bazo sala eloko te aussi trophée te na tokanisa. Ba kanisi te parce que Chiko Mokuba na ni 15 mananga na Sultan de Gaulle ba na posa ba yeba. Chiko Mokuba. Donc merci na question à Chiko Mokuba. A poser question na parce que yebi. Moi pas tourner biso ba Marie-Jeanne Bololé ba maswaku ba boui. Donc to se belé vraiment. To boité ba kombo etangama, ezotangama peso continuer ko tangama. Mais batala quand même que non Mouto a travaillé peut-être en 2014, a vibré en 2015, 2016. Total, il peut que non, Mouto, oui, to peut ça y est. Au Moukilino, ce qu'on dit, les jolis boutous na papa na Ashley, na Paris, les grands qui n'hésitaient pas. Alors, Marie-Jeanne a regretté, je suis trop fêtée. Gabi na ozandenge ni comment on va faire à Coterie. Baron. Et comment faire à Coterie, et on a zuité. Mais tozaka kasu na zala na tokanisa eza juste pour na batu na biso bakufa mais ma trop basala ngote bakanisi ngate parce que ba okanisa batu na bango bazana ba groupe na banga WhatsApp eza bongo ponga na ebika la toto zaiba amiki ozoka mutu ba pesi trophée oui oyo ki boya ba pesa ki mutu ah oui mais na minute basala ba osa sous sondage te n'insista ka pona problème wana makasi sondage ezali sous-souté ce qui sondage ezalaki ezali ko salama ba ok même na ba chaîne partout ba otala ni te groupe vraiment te artiste na to ko misa meilleur artiste bakoye banano bakoko bimisa meteme comment nango ka faire à Coterie à faire moi ya batricage à faire moi msusu boto kutana kutana batongo te doza ma trop preuve ane ki netinga na kinde place mo bo vie mo benga na producteur mo bo sa casting na kei atenga numéro na pesi mais comme benga nga so ba rendez-vous na butu loko na kinde na ngate asinga Marie-Jeanne a regretté esenga na benga pona fino libele esenga le benga finanga libele maman la ngai de c'est longa obenga po finanga libele te mo benga na tante na ba tournage na butu na zui tante vie wana ba mona casting pas longo linga producteur mais comment on a loba ah ya ba producteur oyo na batu na biso amoni mo ba pesa biso trophée exacté pona mitama be obenga na bina na tante trop de tournage na tante yo komo kansela ngaki nga na benga kiyo pona zaina baninga to vanda staff o kase na fino libele ataki nga pe na casting bien mais alongo linga ma toto linga mbala ko combien suna za na moko na nga na koma na bino combien esimba te
Là, c'est bon comprendre vraiment Marie-Jeanne Bololé, mais derrière c'est long à moi, na Kevani, ainsi que Rite Kanté, Yaba Rite Kanté, Eliane Foukou, Adam Makumbi Schengen, Rite Kanté, vraiment la Brazzavilloise, Babina Tunayo, Likamuni, Niyona Mama Epela, Soni Tilolo Bankable, na Papi Pingolo Baeba. Eliane Foukou Ebango. Donc, on a ma mépela, na oza problème. Donc, c'est la paire et l'intox. C'est la paire et l'intox. MC Changala e naibi kezo bangisa. Ngana ye na kana mupepa sika. Na kana mupepa sika. So ba benga pe na zaka penda mo rapidité pa koya. Su na yepe na sola nanga pe moi bien. Na on a la problème te. So il m'a un problème nanga peut-être vous poser question na moni on dit c'est que y a un problème nanga. Mais nga un problème na été mais na on sa musala on a okuta na nzela ndako zo fimbu. Parce que nga na Marie-Jeanne Bololé na za mpenza mongo ya ko defate ya solo. Poza na ba mususu baza baba. Mais kolo so kana ninga na za mongo na zo exercer ba fonction nangai. Oya zana likambo na ngai na kobete ye fimbo na za mona moke kasi fimbo mpo na kobeta vero bosange yo yebit na kobeta bango fimbo mpo mabi pemba mama na bofi bosange le manager ayebi biloko lele Alves sans Élysée moi si ya pembe na Paris ayebi ba biloko nde kwa Bredi Alves. Merci beaucoup. Je pense pour moi que mauvais soleil nganzama o bazo bala na Jeannette Lomboto kala mingi te ba routine de l'invitation na libala Jeannette Lomboto ya soleil nganzama. Jeannette Lomboto ya soleil nganzama. Jeannette Lomboto. Jeannette Lomboto ande konanga. Ande konanga donc bonne fête et toutes les bonnes choses. Naebi ke eza grâce ko ba les grâce. Est-ce que na téléphone? Tu benga te boso tona ba numéro tu benga ndini. C'est que yo ne pela bo yo kana te yo zanga numéro ya mame pela na ndini. Bongo est obligatoire ba tutu maboke funa zakana ba numéro na bango. Même pas parce que nana numéro ya coquette sasa, nana numéro ya museka, parce que muto alingaka yo lingi, o alingaka o pete ko linga ete. Bon numéro ya Arachou. Ariane Arachou lelo na tango kutoto sola. Wana petit na ngana pese ba conseil parce que yebika mondango ba msuso yesiko ya ba vitesse ponga na yesikate ngana ya kala mais ça ba tamo bomba mi na pale ozo sala te ba nini e mozo ponde na zonge bona kanda ya moni pe ba msuso ba komoluka batanga komona nda mabe me boko kate ya nzambe za nzambe na batamaki bokaso nze bolekinga mayele mais na bimi bokomo banga na bino bo banga pone ya musalati ngana zo babiloka bankoko na ngai babiloka ba maleki na ngai po ngai nazana moto soko moni ba maleki na ngai mususu azana 40 kasi ndenga jolo boko mona telokola mokolo soko moni bankoko na ngai na kosi te makambo yo na jolo ba Patrick Teka na Swede yo yepi Jean-Marie Belanga mobali ya mimika la boyepi donc ngai penza ndenge naza originel pa na biso zaki mpenzo to mona te batamboka bajo yo jo tala bango boye oya za mona moketo mokola jo bana otenga ina 13 mpa bango batamboka bazaka be bana mike biso na kisasa lokola mise fungwa mato to koma mekolo na bango kasi mo to boya na biso ezate. L'évêque capital Lucia, la Lola na Lola ainsi que Gédéon Mavambu, sans oublier Charlie ici, Otobo Sanarate, na Luz, Wambombo, Otobo Sanarate, Dorcas et Chongo, et Sali Bango vraiment plaisir. Mais les solo à pièce mo yambandaka. Pièce mo yambandaka, wana babi vraiment pièce wana, ba Sarah Moussa ou Salara Bango vraiment souka na plaisir à jeter. Les solo à pièce wana mbandaka zarande. Zali solo ya pièce Marie-Jeanne Bololé, le solo ya Bongandanga. Parce que Bongandanga n'est vraiment village d'origine nanga. Parce que nga papa nanga bo fayawa sangetuka, Marquis na poto yo yebi. Donc na beta le solo ma village nanga Bongandanga. Donc vient nanga président nanga Baptiste Nzuki a monaki que batutu ba meki rôle wana simba kité. Là c'était ma toute première fois na meka rôle wana ba mongo. Nando salangote
là na mekika Marie-Jeanne Bololé batu tout ba ki wana ba spectateur ba ki otala répétition bi te moi so ka fala sala et puis on a sala ki ngone za ko meka ya omonde lelo on a multiplié les sous et comment makasi donc histoire nanga oyo matisi bimisinga lisusu ke nasaki neti na limwaki oyo matisinga bimisinga lisusu na monde na biso nde yango wana Marie-Jeanne Bololé. Fiston Malula na Lausanne, bébé yoka ya ba bébé yoka, le vieux capital Lucia la tonton héritier minimbu aimé boubé bosaki alosu balingi bazwango vraiment boy en live. Ça la bango plaisir ba Jackie Ngunya ba sepela na minute ba na Paris ba longola stress ba longola souci hein soni tilolo le ka Jackie Ngunya ya bébé moya ça ba longola ba souci na minute oh ça la bango plaisir. Faso jamba moninga ya mishombita na bosani yote Chanel Malonda yoza moto nangai donc moto nangai Chanel Malonda ojo mona makambo na jo yebisa yo Adam Makumbi Schengen ayebi naza mere moko boye te omoni yo bino ndenge boza wana ba petit nangai le baron boye baka mposo ko zana mosi ojo se pesa mosi na yote mosi akoki ko landa moibe mpona yebi mere moko boye tantine moko boye azana tipe na ye balali boye pa moibe akoti wana ye na moto na ye bajo yokana te moibe akoti mosi bajo yokana te alala be ya kalema ndenge baloba te mosa dibala ola lo kalemaka moyiba ya simbia karese mosa jobo ya tikangai yepa jo tikangai mosa monite kitaka atika be ko tika tembala moko atala boye mubala la mukabo atala moto mosusu nde moto ajolinga asa makambo moyibi pukusu akimi mosa komi ko la yo tena boy nangai njoka ki yo te yango na joyo ka kitaka boy moyibi nangai na joluka moyibi nangai donc mosi wana lela moyibi mpo pela kokakate kasi moyibi kitoko kasi moja numéro zate Francis Isodore rien à dire babi moyibi asalaki makamba kitoko Francis Isodore moyibi asalaki makamba kitoko garçon Paris yazala bongo na Francis Isodore tama moyibi asalaki suka na spectacle rien à dire mais lelo vraiment Marie-Jeanne Bololé lelo bosana se ou be boa likolo biso toza likolo toza na sempo na bato bajolinga toza na se gouvernement mabe gouvernement na biso na ba chaîne na biso ya moyibi lokoso bajolinga komatisa prix toza na se parce que moni ba Tanzanien wana na poto batala bango te mais na Kinshasa awa na Kinshasa nde bazotalama mais c'est déplorable. Rien de spécial. Mais tellement papa mon ki baza ba Tanzanien ba Nigérien ba luki ba matabiso. Or, so ba lobi ke bata ba pièce na biso. Na ba chaîne wana o ba laksa bango. Bata ba pièce na biso. Et cause la trop bien. Trop bien parce que to sale la makambuka o eleka na mboko. Mais tellement mitema mabe, bo mitema mabe wapi. Ba chaîne na biso ba mitema mabe wapi. Côté là ba tout cher, ba $300 par mois, ba $250, ba 200. Et ama trop hein. Donc moi le baka exactement mais biso to ali kolo na ndenge na biso moko. To ana se po bino bolinga soto za na se. Mais to ana sete. Kala te tozo tika bino. Loko internet pe na vitesse nango. To ko tika bino bo amita mabe makasi donc na ina bino. Sina leka nesinga leka ba chem su za rapo tema to za to leka biso po présent nga Baptiste Aline ke na travailler na groupe yango na oleka. Mais ce que zaka na makasita Jenny Bosange na kotika babilo kwa kin na kotika ba chaîne ki andoleka na kan internet pour na ba vitesse mususu pour muta mabe eleki gouvernement pe motema mabe Marie-Jeanne Bololé eloko nini olingi basela bino pour musana mne kende liboso eloko nini olinga apport nini olinga gouvernement tya bino pour bopo ke liboso to mo chité na biso gouvernement na biso batala biso ministère de culture et art batano makambo na biso baninga kuna o bozo ko envier wana bapesa bango ba site ezana ba place musu bakinda bakeke ko tourner ba matériel makambo belé mais gouvernement biso batala biso te pour kende même aux carte d'artiste boy trop cher et puis pour au côté na bureau wana
c'est tout un problème pour ngana kenda une fois il écoute na sa carte d'artiste était pour na kenda et comme yo Marie-Jeanne osana kombo anga vino ya na botana mo 5 dollars tamo 10 dollars boni bona na mbongo te po bino bo futa na obisote mais na Nigeria wana ba futa bango ba tuneti ba biso bo futa za salaire pour kombo tango ezali faut zo appeler moi salaire mais ba gouvernement na biso iolela et Paul Bintou Moussambaye les grands messieurs Paul Bintou Moussambaye. Donc il faut écouter naie. Non ça tout vraiment Paul Bintou Moussambaye. Moussambaye Paul Bintou. Manager Bofi Bosangue. Non il faut les barons écouter nana honorable Paul Bintou Moussambaye. Yo peut sigo pesa numéro de contact na yo pour Shakira Gucci azwango déjà ayeba obenga yo et longo na tonton héritier Minimbu. OK. Shakira Gucci numéro nanga yango hein. Shakira Gucci, tonton héritier Milimou. Donc, numéro Nangezango, il y a Willy Moucheniti, plus 243 97 57 82 148, plus 243 97 57 82 148. C'est quoi, ça peut bambote na? Ah, merci. Bambote nanga. Na pesi na mama bambote na ngai na jo pisa bambote balosako na ngai pa ma godenzanza mwasi ya matama pete Ormeline de Bundes na bosanite MC Changala leki na ngai jiri mwasi ya Christian Simbilu na bosanite Sylvie Dimer Vero Bosange Nanou Bosange porte-monnaie magique un peu wana penda ye soko bengi ekpei Jean Miranda oh mon vieux yo na yebi tozana mosi ya pembe ya mongala Roi Salomo sita Luviluka original na Manchester na yebi te yo so la ka bien yo za lokola bato mosusu tete na kotinda mpe atindite Blaise Mavimpi ya yo ba gros bisou yango yo boza kitoko yo wapi bana mpoto pongai na za moninga ya basi ya mpoto pongai ba yebite na sala ka bojobo yo bango basala kate ba mama mpoto oyo natangi ba kombo te boye bate na lela bino foro na linga kabino makasi bota Sydney Ilanga tala kaka batela mosi na yo Jenny Bosange mpoza mosi moko boza très intelligent yo yebite Sege mutazo sala makambo toza na makambo na fima ya buyi Irene donc awa tozo cartonné merci beaucoup tene pela bobunda te bon tokobunda na oza sena ngai te soko na za makasi na kobeta mpo ngai na za bongo tata na asle botuna lezoli botuna bokila lokonde fala fala pekato na kendeki na vila botuna na moni ba petit Ashley pesa bangomba te kuna les grands kinésithérapeutes Merci beaucoup c'est Tigeli Marie-Jeanne Bolele aux émissions Mobimba. Moi je passe à Blaise Mavimpi Royal Mema Ciseaux d'or et si qui a aimé Boubé Bossa Kalo Sezo comme Gaillard. Ciao.